Bonjour, bonsoir, Bandeko Balandi à Maël Télévision. Chaîne Ezo Sala Makambu, chaîne Ezo Pesa Makambu. Bon, moni liboso na bino, moi na suka na bango nyonso. Vénitienne Osirias, Karandenge Zalara, na 4 émissions na bino, émission autokolobela l'artiste, émission autokolobela réalité eza na vie artistique, na plateau na bino ya plateau de Vénus, bongo nde bokoyeba kolanda oyo tobongiseli bino. Na pesi ba sincère condoléances na ngai na famille artistique, famille munene ya artiste na biso auti kotika biso Chico Pululu. Mes sincères condoléances na famille biologique na ye, na ba fan na ye tout. O nyonso balinga ye. On nyonso bazalaka na ye, on nyonso ba sepela na ba gag na ye, na ba théâtre na ye consort. Na famille munene o ezaka o abane ko partager ba plus de temps na ye. O azara plus attaché famille na ye groupe théâtral na ye ba place asala banzonzinga ebele toyebi liwa etanga mapona mutu nyonso eza pasi ko perdre mutu malonga na vie bato bakufela nde baoyeba pasi ya liwa bato bakufela te ba comprendre yango te mais eza makambo nzambe nzambe moko ayebi o asali ton na ye koki ye wana kei biso mpe ba oto tikali toluka kobongisa bizaleli na biso toluka kobongisa marche na biso na mokili o po tout est vanité oluko sa mutu mabelelo lobi ya musu pe kozongela ba ndenge mususu kutu donc to luka ko bongisa ba marche na biso na makambu nyonso sur tous les plans nzambe abatela biso ba o ba totikali aide biso pe ba erreur mususu ezaki to kata Chico Pululu azaki mutu azaki artiste munene biso to yebi azaki artiste munene mais ya pasi za rapport déjà qui famille ezolela ba artiste bazolela tandis que ba artiste musu bazoseka tozolela na batu ya musu tozolela biso na ndenga mawate mais tozolela musu na ndenga ya oseka baninga eza mabe yo lelo oyo kosani kolela miso batu ya musu lobo oki oseki place mususu yebi o batu basala matanga na yo yebi oyo koloba na matanga na yo Pululu ye wana kei na ye akei ozonga sute akeli bela yo lakisi biso mawa olakisi famille ki oza na pasi olakisi ba fan ke boza na pasi bozolela ndeko na bino akei o boliaki ne bomelaki na ye akei bo partager na bato ebele lelo akei olakisi batu ke oza na mawa mais tandis que za na mawa mo ya ba semblant nde tokoloba mawa moko ya ba semblant ko ya do ya minu olakisi ka mutu ke tandis que likambo za na bongo te bo trahir corps ya ndeko na bino vraiment ba artiste et comédien eza soni pasi pe mawa na ndenge façon bozalela na Pululu to ebite ba kati eza kati mais opso to mona ki libande ezaki bozaki bien opso to mona ki libande ezaki bonne humeur donc bo sala nzonzi mususu o ba pe bandima te mais bo sala ngo mais comportement bo afficher ça donc trahison munene eza sonne pas ba fan bolaki sinike bolingo ezala raté entre bino ba artiste et comédien pourquoi ko publier ba acte à bongo so bozaki na ba fête fallait bozela ta bosa ta semblant bomba ta après matanga po ani ko pesa famille baninga pasi bo po ani ko lakisa image ya mabe pa ba fanatique ba linga bino po na nini acte à bongo ba artiste belé ba kufa to tikala mona acte à bongo te ba artiste belé ya danger ba ndenge moko boepe mais ba acte bo salo etikala opposa mete pourquoi ka na tango muninga ezaki na pe fête bona nete ezaki na pe fête à Noël te car dans les bino mo bo salo ba fête liko ba somo bo liko ba biloko moko boe bo kela bino bo fêter na bino bo publier on peut pas l'accès ba tout ouais ezali ko se moquer na corps muninga ezali bozo seka corps muninga to ezali ti donc bozo ko s'en foutre na eloko moko ba artiste to la kisa bolingo leki nyonso mbile telaka ka place morte mbile telaka partout boza mabe bolingani te boza vraiment mabe boza mitema mabe elaki son pena bo so boyeba ke bolingo exacte boyaka ko semblant lela na mort pourquoi ko lakisa baninga image mususu est-ce que mitema ezala image mususu mais boza bien te boza pena mitema mabe na lo en général artiste et comédien boza mitema mabe boza bolingo ta mukiete
bolingo eza ata mokie te baartiste nyonso bakufa totikala komona makambo ya boye te totika komona makambo toza déçu makasi mpona bino baartiste comédien moninga na bino ndeko na bino aza na morgue bino boke kosala bafete mpo kolakisa nini eza pasi bakaza eloko moko epesi pasi makasi epesi choc epa bato balingaki bino mosusu bato mosusu apartir ma acte oyo bato mosusu babaye bino makasi babaye bino me boyeba mabe ezala na moto abandaka liwa esalama mpona motu tu bino mpe ata yo mpe kuna moto okende kobina kuna ikoka combien mbongo eza mosusu baza kati na bino baganyaka mosusu bambongo koleka bambongo batushaki kolia boliaka ti pourquoi koyokisa moninga na bino soni pourquoi kopesa image ya mabe epa publique pourquoi kolakisa motu nyonso ke bolinganaki te pourquoi kohumilie corps ya ndeko na bosepeli fete ezalaki na occasion ya nini donc bosepeli nde pululu akufi to bosepeli mpo donc oubien motu moko ande otia bino molungi akei bochange bo eza bien te mais na tous les fanatiques ya Chico Pululu na famille biologique na ye mpo famille artistique boada mabe boza bizaleli mabe boza mitema mabe sans marcher memo boza mabe mais famille biologique vu que boza apasi boza na choc makasi fanatique na ye mpe baza na pasi donc na souhaité bino vraiment sincère condoléance bolanda te oyo bango basali eza déjà ignorance mais nzambe azali justice ya nzambe esala mais oyo mpe ya milite ya malamu mpe oyo batikala na bango baolela na famille nzambe apambola bino tokunda ndeko na biso na kimia tolanda te oyo baninga mosusu baoloba te tolanda te oyo bango baosa mpo basala ya biso fo tosala boye te sala oyo ebongi yosala moto ya moto aosala sentiment na ye yo so esagi olela na kati ya motema lela aza ndeko na yo lela tosala matanga na kimia nzambe abatela nzambe apesa oyo ezangi asunga mpe na oyo ezangi mais baartiste comédien bochange bizaleli bochange bo eza bien te bopesi déjà image ya mabe na epa bafanatique na bino bopesi déjà mauvaise image makasi na bilongi mpe emonani boa mabe kaka bino bosali makambo boye kaka bino mpe motu mosusu te me bino kaka bokane boye likoya mbongo bato mosusu bazwaka bino grave nzoka boa mikie likoya mbongo mwa mokie basombi bino tout complètement mais eza grave te dur eza te ya pasi kaka mpo motu dayakei mais ya soni eza basambwisi ebembe ya soni makasi eza baartiste na biso baosede baondima baseka tandis ke baninga mosusu baolela mpo baosala sembla botika basemblante aboasala sembla bafanatique bocomprendre eza vie motu nyonso alingama te mpa motu nyonso motu aa mpe oblige te olingama mpa motu nyonso mais eza baréalité ya vie oyo akei deja akei tolela na kimia eloko nyonso ezalaka na ebandeli mpe suka vie ya motu ebandaka mpe sukaka eloko nyonso nzambe asala likolo na se donc émission mpe tozokende na biso na kochite mais ya makasi ezoya ya minene mpe ezoya botala ndenge soi-disant famille artistique ya Pululu ndenge balelaki Pululu na matanga ndenge balakisaki pasi epa baninga ndenge balakisaki douleur bazalaki nango mpe bafanatique te mpe pa famille biologique na ye bolanda
Ah, tout le monde ndenge bandeko bazolela. Balakisi vraiment pasi. Balakisi douleur ezaki na kati, balakisi considération, bakanisi ba pasi nyonso degré bazaki na ndeko na bango. Tozo mona, to moni na ba image. Degré pasi là, donc ba exprimer vraiment ezaki na kati na bango. Ba exprimer douleur, pasi ba kolela na famille biologique na e. Sikoyo, botala image. Degré bandeko na bandeko ba uta kolela na morgue. Bandeko balakisi pasi na mbo parce que degré bazo fêter. Ne sengo nyonso. On dirait que batu bo bazata na matanga te. Donc bazaki à l'aise, très à l'aise. Maintenant batu ko ça semblant, to bengo semblant. Basali semblant ko la matanga. Ko si ça va pe muso bat na morgue. Boni boeko, botas ko degré bazo fêter, bazo bina, bazo lia, bazo mela. Bolanda. Mujaka, bisote aba jalou musambwe. Star Music. Why not me, mumu uye? Ugati maneno hii tinegene. Bala gini ya batagi mutu wa yenemele. Siko wauti ko mona degré bandeko na biso bazo fêter. Elakisi nini? Ke bazala bango na matanga te, matanga pulu etali bango te. Bango bazala fête, bala matanga te. Donc, mais ya ko senga ezaka ke bandeko na biso ba artiste comédien, toza na bolingo. Bozana bolingo. Et à part ça, botika basambla. So linga muntu tata kufi ko linga no yete. Ko sala sambla te ya ko lelo ko ka mutu passe a pamba. Mais quand on est à bande ko na biso, to komi na fin émission na biso, to kokutana prochainement. Mais surtout bobo santé bo s'abonner massivement pour na épisode o ezoya. Bo s'abonner vraiment ebelé. To kutana émission prochaine. Mbote na bato nyonso bazwi temps ya kolanda émission tina suka. Mbote na bato nyonso bazoka bola pasi na famille artiste na biso. Et puis mbote na mutu nyonso donc mutu nyonso pena zwi pena ko temps ya kolanda biso batina suka.